kovoyager na mpepo ya CAA esila di. Na tuni est-ce que si oyoka nyekese avion na mapata? Bwaka misu kote di yoka son. Bilengi ya kovoyager na CAA ezongi ba Congolais bayeba ye mosepelisidi. CAA abamboli lisusu mbodi Lubumbashi jombo yetu. Vol Kinshasa Lubumbashi ya ezongi na CAA. 8 fréquences mokoka par semaine. Désormais, chaque mardi, Kinshasa Lubumbashi, 7h45, 11h15. Vendredi, Lubumbashi Kinshasa, 12h40, 14h10. Dimanche, des vols la journée, Kinshasa Lubumbashi, 13h50, 17h10. Lubumbashi Kinshasa, 17h55, 19h15. Et bongo chaque samedi, et 4 vols mokoka la journée, Kinshasa Lubumbashi, 7h45, 11h15. Lubumbashi Kinshasa, 12h40, 14h10. Kinshasa Lubumbashi, 15h30, 19h juste. Lubumbashi Kinshasa, 20h15, 21h45. Et si l'idée bavol na CAA Zamba et Kezongi, Congo de Maboko, Kinshasa Goma, 6 fréquences par semaine. Kinshasa Mbujimai, 5 fréquences par semaine. Kinshasa Kananga, Kinshasa Mbandaka, Kinshasa Gemena, Pe Kinshasa Kindu Bangonyoso, des fréquences par semaine di CAA a kubisi confort na nenga kosakanate sécurité pe régularité na nenga nyama 32 ans lelo na service ya bakliyo na ye mokili ndima edi CAA mfumu. Et ça va proposer à Belé Bossa télévision na bilo pour la colonne info lingala journal ya peuple na peuple Bosimba ke kuna na ngambo ya Sénat mokola lundi 12 août des audition ya ba candidat pour na ba élection na niveau ya Sénat pour na poste ya président et Sengli Bosimba ke Asani Ndwisaye a désisté au profit ya Jean-Michel Samalukonde kasi candidat Jonas Mukambaye a tenir candidature na ye. Na masolo etali commission électorale nationale indépendante Sénat mokuse Bosimba Bakeye a rassuré ba conseiller communaux Kalamingité élection pour na ba sénateur et Kosalema ba détail et longo na Midjo Mabas. Promesse oyo et pesamaki na ba conseillers municipaux boye et utaki mingi na ya communiqué de presse o ezalaki publié le 9 août 2024 na collectif ya ba élu oyo ba saluer réponse ya commission électorale nationale indépendante na lettre oyo ba komaka le 5 août uti koleka ba adressaka na honorable Willy Nzembela Buloba président ya collectif ya ba conseiller communaux ya RDC na tinawana centrale électorale a rassuré bango na tenu na meilleur délai ya ba élection oyo ekosalema ba élection directe ba bourgmestre adjoint ba conseiller urbain pe ba maire ya ba ville na communiqué oyo etalisi ke ba tenir compte na expiration ya ultimatum oyo ezalaki lancé et pa ya collectif ya ba conseiller communaux na tina wana collectif na bango batalisaki ke esengelaki seni ayeba na ko clarifier bango boye commission électorale nationale indépendante seni na mokuse après avoir kosala analyse pe évaluation jeudi 8 août 2024 na réunion ya collectif ya ba conseiller communaux ya RDC structure oyo bango bazali ko informer opinion que bango bazali ko remercier bureau ya Assemblée nationale mingi penza président Vital Kamerhe oyo ayambaki bango pe andimaki koyoka bango na ndenge ya malamu ba doléance na bango elobaki mingi autour ya prise en charge ya organisation ya élection ba bourgmestre adjoint ba conseiller urbain boye pe ba maire de la ville balobelaki pe likambo etali amélioration ba conditions de travail na bango pe balobelaki implémentation ya politique ya décentralisation ba profitaki na occasion ba conseiller communaux balobi ba komisi avec patriotisme position ya commission électorale nationale indépendante pe position ya assemblée nationale pour na porter likolo ba préoccupation na bango et pas ya gouvernement pour na koluka ndenge nini ko trouver ba solution na lombango boinati na wana ba talisi peke marche na bango oyo ezalaki prévu lokola ba conseillers municipaux na etondi mobimba ya RDC le 15 août 2024 ezali momentanément suspendu. Parti politique Alliance congolaise pour la justice et le développement bazalaki na matinée politique mokola dimanche 11 août na quartier Congo kuna na commune ya Ngaliema epo wapi secrétaire général na bango maître Kennedy Katasi ayamama kitoko pe makasi Edi Imbani Nadina Sona bazaki na compte info lingala.
journée na kitoko ye nani l'homme du Saint-Esprit honorable Kennedy Kata Sikiala l'homme de 3K toujours pene ya babas na ye nde mokola dimanche ezalaki sombele suka bisanga pamba te ezalaki tour ya bana quartier Congo kuno na Kanluka toujours na bitse moko ya kozala tango nyonso proche na babas na ye malgré invalidation na ye na cour constitutionnelle bien que ezalaki injustement l'homme du Saint-Esprit l'incarnation de la sagesse Kennedy Kata Sikiala alobi ata bambonge pe mipepe akolembaka soko mokete ko soutenir chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona ba action sociale talatina akendaki kokabola maputa et pa ba mama oyo ba soutenaka e na tango pasi c'est-à-dire na tango ya cour constitutionnelle tango ba invalidaka ye pe abakiselaki bango moi enveloppe ekuba po batonga maputa na bango kitoko na esengola motema ba mama bagangi tali eloko oyo osali biso okanisi biso bamama oyo tosalaki mpo na yo yango no ye lelo opesi biso merci biso na momoi biso totelemi tosepeli makasi nzambe akela mokili na maloba nyonso tozolobi ekosema 2028 yo kobima biso tokosepela na même occasion Kennedy Kata Sikiala comme azalaka secrétaire général na parti politique Alliance Congolaise pour la Justice et le Développement ACJD na Mokuse nde asalaki installation ya fédération ya Lukunga 4 oyo désormais ekokumama epa ya Lembape de la CJD Sauveur Kweto ezalaki installation na ngai na niveau ya quartier Congo wana na bengi bana quartier Congo baya to soutenir honorable Kennedy Kata Sikiala de sorte que to bunda bitumba oyo azali na yango kozwa na ye maloba honorable Kennedy Kata Sikiala a remercié ki ba mama ya fondation na ye Congo na motema. Depuis ma première 2023, tu as voté massivement dans le quartier Congo. Et Natina Wana, Nena Yaki Kopesa Mamana, oh, une quartier Congo, on a biso, merci. Na parta liboso mona ki wana Kopesa Mama, on a vraiment merci Mingi. Na Sepeli, na Mokolo Alelo, ils ont équipé, ils ont installé partie d'Abiso, Alliance Congolaise pour la justice et le développement dans le quartier Congo, où ils allaient couper sa voix et rentrer politique au Tozo Bongissa. Je pense que semaine prochaine, on publie le calendrier à Congrès. Congrès Goya avant rentrer politique parce que Photo Zonga n'a pas de nouvelles directives, n'a pas de nouvelles orientations. Eurozala plus Nandengeya et Nandengeya parti. Ma qualité de secrétaire général du parti politique Alliance Congolaise pour la Justice et le Développement, je vous installe officiellement à vos qualités de membre de la fédération de Lukunga 4, quartier Congo, ACJD. Honorable Naron Mbungo, évangéliste itinérant et athée qui kitoko mikoleleki na paroisse protestant CAC Lemba Garo ezami na commune ya Kisenso. Dimanche 4 août 2024, honorable Néron Mbungu, évangéliste itinérant ye ayaki na premier culte francophone na paroisse CAC Lembagar oyo ezwami na commune ya Kisenso. Bosimbake évangéliste itinérant honorable Néron Mbungu yende azalaki prédicateur du jour ateyaki mingi na mokanda ya 1 Samuel chapitre 16 verset 11 à 12. Thème nae ezalaki réveille les lions qui dorment topé la musankosi oyo azali kolala atalisaki bango ndenge nini David azalaki déterminé na tango ye azalaki na zamba pona komilengela tango moto azali komilengele ezalaka tango ya distraction te ezalaka tango moto esengeli azala concentré pona vie na ye asala ba sacrifice alobaki elenge mama pe papa pona kokoma na objectif na vie na yo esengeli ozala déterminé ndakisa ya David ndenge akwisaki Goliath azalaki na tango ya préparation évangéliste itinérant Néron Mbungu alobaki na ba fidèle nyonso ke jeune nyonso esengeli kozwa formation koyekola kelasi koyekola mosala ozala déterminé na temps ya préparation kozala na distraction te alobi ke moto nyonso na tango ya préparation esengeli kotika vie ya ba sentiment
ayebisaki na bafidele nyonso ke esengeli moto nyonso ayeba na komilengela. Lisusu alobaki moto na moto esengeli asala marketing ya vi na ye, ya mosala na ye, ya oyo ayebi kosala. Bosimbake message ya honorable Nero Mbungu ezalaki capté 5C5 epai bafidele nyonso ya paroisse ya Selembaga oyo batondisamaki na esengo koyoka bilei kitoko epai ya évangéliste itinérant honorable Nero Mbungu. Na suka ya culte, coordonnateur ya district pasteur Jean Lelo alobaki boye na micro ya Info Lingala. Moté na biso ezalaki évangéliste itinérant son excellence Nero Mbungu ateyi biso na 1 Samuel 16 azwi verset 11 tino verset 15 ezali lisolo ya David. Kuna David azalaki na ye na zamba. Moté a insisté sur la préparation. Tout le temps David azalaki na zamba ezalaki moment ya préparation. Deuxième principe apesi biso esengeli tosala marketing ya makoki na biso ya lolenge na biso oyo Nzambe apesi biso pe ya misato toyeba ko affronter. Inscription ici et bandaki na Université chrétienne catholique dans Akam boke ne ko inscrit par la bino pour l'année académique 2024-2025. O mitungisa makimingi o silisi classe et sika kokende kotanga université ozomona te tikana bisabino kotambusa lisusu mutute yaka na Université chrétienne catholique dans Akam ICC dans Akam na mokuse awa okokoma créateur emploi na richesse na maboko ICC dans Akam awa excellence performance pe leadership nulle part ailleurs soki awa te yoka. Inscription ici et bandi pour l'année académique 2024-2025. Bazana ba département local, sciences informatiques, droit, sciences de l'information et de la communication, sciences de la santé, sciences sociales, administratives et politiques, sciences économiques et de gestion. Awa, chaque département est na ba option na yango. En tout cas, eza université moko o eza na formation on ya bien, eza université moko o ya ke vraiment soki parents soit oye po na kotanga awa o sentir que vraiment formation eza. So that to come more, I mean lots in our university, that is the Grace Press where you're going to learn more things about your faculty. And speaking about the fees, it will not that doesn't cost more. And it will depends on you. It's really simple. It's just a low price. So that to come in a place to learn more things. Tozobenga bana nyonso ba finaliste nyonso ba sisi ane na ba silisa. L'inscription eza ko continuer pe bandi pe déjà l'inscription izo les gabon na ba site na biso. Na université ICC dans Akam awa frais académique eza ya mukie ko banga na yote ozana posa ekotanga awa kende baza kotangisa bongo na système ya LMD na L1 okofuta kaka $150 ya pamba, L2 $175, L3 $200 bongo yo ozana posa kosala master na master 1 $225 pe master 2 $250 ya pamba. Welisa ndeko kobuka na te mwana na yo akozwa formation ya kitoko na ICC dans Akam. Ba adresse eza ya kobunga te avenue Bypass arrêt dépôt quartier Eradi na commune ya Selembao numéro 8 P16 avenue Ngeba arrêt chambre froide na entrée ya Mokole na commune ya Mongafula. Et sika mosusu zali na avenue Kifani numéro 19 pe lisusu na avenue Ekutu numéro 8 Ndeko. ICC dans Akam, enseignement haut de gamme, l'excellence, performance, pe leadership et Vandi Awa.
kuna na complexe scolaire Maman Pemba baza kosala ba inscription pour l'année scolaire 2024-2025. Héritier Mapinde Miladi Land, reportage. Chers parents, bonne année scolaire 2024-2025. Kokende mosikate ya kosamba ezate komisa mwana esika akotanga kitoko. Inscription ezali ya ofele na complexe scolaire Mama Pemba, école ya Fondation Nerombungu. Simba bien, bobson nyonso ezali organisé. Lokola, maternelle, primaire, éducation de base, littéraire, pédagogie générale, biochimie, commerciale de gestion, mécanique générale, électricité générale, coupe couture, électronique et construction. Bange ya bâtiment oyo bozali komona etongama na respect ba norme nyonso pe standard international. Simba bien, cours ya anglais pe informatique ezali kopesama déjà à partir ya maternelle. Bongo na oyo etali pratique Fondation Nerombungu atie na disposition ya ba élèves oyo bazali concerné ba matériel ya kitoko ekuba ba atelier moko bien équipé. Bongo ba laboratoire ultra moderne. Simba ba école ya zinga ba utaka ba commune mususu ba yaka kosala ba pratique na bango awa. Ordinateur ya dernière génération. Bongo ba machine à coudre nyonso ya sika. Ba élèves awa bazali bien encadré na personnel administratif pe enseignant moko vraiment qualifié. Complexe scolaire Mama Pemba bateau ya éducation. Malgré enseignement ya qualité pe formation et kuba na complexe scolaire Mama Pemba, bongo likambo etali ba frère. Papa, mama, zala motema ya kokita kobanga te. Ba frère scolaire ezali bongo à la portée ya ba bourse nyonso. Eza na yango mbongo ya gâteau. Je dis bien mbongo ya gâteau, mwana atangi kitoko pe avenir na ye ekomi assuré. Kasi awa balobi discipline, travail, paix, réussite. Yangonde ezali slogan ya école complexe scolaire Mama Pemba. Awande, Dieu est notre force. Yango ezali maloba ya complexe scolaire Mama Pemba. Otuni adresse kanga bien complexe scolaire Mama Pemba et soit min avenue Pantando numéro 44 quartier di Kanga na commune ya Kisenso. L'inscription ezali kosalema chaque jour ya ofele. Kasi keba ba place ezali limitée. Papa, mama, kende na lombango, pona kukomisa mona na yo, azwa esika na complexe scolaire Mama Pemba, atanga na ndenge ya kitoko. Complexe scolaire Mama Pemba, bateau ya éducation. Compagnie africaine d'aviation CA Mokuse Bango Babinisi horaire à Sika pour na ba vol na ba différentes provinces ya République démocratique du Congo. Qui a dit que bilingue a voyager dans pepo ya CA ici l'a dit. Na tuni est-ce que si oyoka nya que c'est avion na mapata boaka misu kote di yoka son. Bilengi ya voyager na CA ezongie ba Congolais baye mosepelisidi CA abamboli lisusu mbodi Lubumbashi jombo yetu vol Kinshasa Lubumbashi ya ezongi na CA 8 fréquences mokoka par semaine. Désormais, chaque mardi, Kinshasa Lubumbashi, 7h45, 11h15. Vendredi, Lubumbashi Kinshasa, 12h40, 14h10. Dimanche, des vols la journée, Kinshasa Lubumbashi, 13h50, 17h10. Lubumbashi Kinshasa, 17h55, 19h15. Et bongo chaque samedi, et ngaye, 4 vols mokoka la journée, Kinshasa Lubumbashi, 7h45, 11h15. Lubumbashi Kinshasa, 12h40, 14h10. Kinshasa Lubumbashi, 15h30, 19h juste. Lubumbashi Kinshasa, 20h15, 21h45. Et si l'idée bavol na CAA Zamba et Kezongi, Congo de Maboko, Kinshasa Goma, 6 fréquences par semaine. Kinshasa Mbujimai, 5 fréquences par semaine. Kinshasa Kananga, Kinshasa Mbandaka, Kinshasa Gemena, Pe Kinshasa Kindu Bangonyoso, des fréquences par semaine dit CAA a kubisi confort na nenga kosakanate sécurité pe régularité na nenga nyama 32 ans lelo na service ya ba client na ye mokili ndima edi CAA mfumu.
Motodos alingi asala ba impression ya kitoko alekana na imprimerie GM Print service aux hommes mbongo na avenue Sergent Moke ex-prince de Liège référence monseigneur Dr Chaumba kuna na commune ya Gombe. Ba détail elongo na Midjo Mabas. Avez-vous besoin d'impression de qualité à des prix abordables? J-Empreinte, votre solution d'impression à Kinshasa. Impression en couleur, impression noir et blanc, impression grand format, bâche et sérigraphie. J-Empreinte répond à tous vos besoins d'impression. Des impressions de qualité, un service rapide et des prix imbattables, c'est J-Empreinte. J-Empreinte, situé sur l'avenue Sergent Moquet, ex-prince de Liège, référence lycée Monseigneur Chaumba, dans la commune de la Gombe. Appelez-nous dès aujourd'hui au plus 243 81 39 84 311. J-Empreinte, votre imprimeur de confiance à Kinshasa. Tozana communiqué nécrologique bolanda lecture na Pami Mbombolo bazana makoyebisa na baninga pe bayebani na bango liwa ya mwana ndeko na bango ya mobali na kombo ya Brown Mbombolo Basilwa ya kufaki depuis le 8 août 2024 sima ya maladie ya tango ya mokuse. En attendant programme ya matanga ebima nzoto ya mowei eza bongo na morgue ya mama yemo. Kasi matanga eza kosalema na résidence familiale na avenue Matadi numéro 78 quartier Sangamamba na commune ya Ngaliema. Tika ete sango oyo ekomela bato nyonso bayebi famille Mbombolo na Brown Mbombolo Basilwa. Place na info ya ba journaux. Héritier Mapine Masali de sélection un peu commentaire. Mbote pe boye ibulamu na info ya ba journaux ya lundi 13 août 2024 au tofongoli yango na quotidien La Prospérité concert à Betty Masolo na inaye alobeli ba réforme ya finance publique pe ya administration publique. République démocratique du Congo Doudou Fwamba annoncé train ya ba mesure oyo ezali bongo restrictive pour na panier de la ménagère ya ba congolais nyonso na ba colonne totangi concert à Betty Masolo ya ndenge nini une dizaine de taxes ezali bongo supprimé na ngambu ya gouvernement na ba effort ya ministre ya finance Doudou Fwamba Likunde Libotai oyo batalisi ke panier de la ménagère ezalaki tango molai na ko souffrir kasi lelo ekozala regardi pona oyo etali ba mesure eyibi na kozwama na ngambu ya gouvernement pona kotelemela fraude contrebande pe makambo ya ndenge na ndenge grâce na suppression ya une dizaine de taxes nde ekosala ke ba opérateur économique basala lisusu makambo oyo babande kosala te na tina ya komatisaka biloko na ndenge bango balingi ndenge concert La Prospérité atalisi na ngambo mosusu toke na journal le journal confrère à Betty Masolo ya commission électorale nationale indépendante Seni na mokuse oyo apesaki communiqué week-end eleki po na ko apaiser ba conseiller communaux kotalisa bango ke kala mingi te l'élection et ba bourgmestre pe ba bourgmestre adjoint ba maire ya ville pe l'élection mosusu oyo etikalaki ekosalema kala mingi te boye lettre moko ba conseillers municipaux ya République démocratique du Congo ba komilaki ba konzi ya mboka ba lekaki même na niveau ya Assemblée nationale po na kosala ba déclaration na ndenge bazali abandonner ba conditions ya mosala ezali malamu te et puis l'élection ba bourgmestre pe ba bourgmestre adjoint ba maire ya ville ezali kosalema te na tina wana Seni a rassuré bango ke kala mingi te ba élection oyo ekosalema kutu collectif ya ba conseillers municipaux ya RDC ba projetaki kosala marche moko le 15 août ezali koya ba sursoir yango nano suite na communiqué oyo commission électorale nationale indépendante APC UDPS Augustin Kabouya ba destitué Deogracia Bizibouye azali désigné secrétaire général intérimaire pour 6 mois
Auteur ake musika pona kotalisa ke c'est fini pona Augustin Kabuya azali secrétaire général ya Union pour la démocratie et le progrès social te. Sentence oyo ekwea ki dimanche 11 août na suka ya réunion oyo ezalaki convoqué et pas ya convention démocratique CDP na mokuse structure oyo batie fin na reine ya Augustin Kabuya ba annoncer destitution na ye na poste ya secrétaire général na place bango ba désigner le coup la secrétaire général intérimaire pour na durée ya 6 mois Deogracias Bizibu Balola Boueti na wana azalaka na no secrétaire général adjoint en charge de la question politique et administrative ya parti. Voilà l'information où il est ce qui fait info ya ba journaux ya poko ya lelo botika la malamu. Pona koyeba journée ya mardi 13 août et kozala ndenge ni bolanda provision météorologique Metesat asale libino. Bozalaki ebele pona kolanda info lingala journal ya pepo na pepo soki bosepela kinango bosa merci na équipe rédactionnelle et celle qui journal o lekana kitoko na mandako na bino Igor Ntingi azaki na sima caméra concours rédactionnel ya Midjo Mabasi pe Nadine Asona héritier mapine ma superviseur qui journal au montage et sima qui pas Fabrice Lundombi ngala bino de rendez-vous et que vous allez au revoir. Qui a dit que bilingue ya convoyé na pepo ya CA ici l'a dit. Na tuni est-ce que si yoka nye que c'est avion na mapata bois kami sous côté dit yoka son. Bilingue ya convoyé na CA ezongie ba Congolais baye mosepelisidi CA abamboli lisusu mbodi Lubumbashi jombo yetu vol Kinshasa Lubumbashi ya kezongi na CA 8 fréquences mokoka par semaine désormais chaque mardi Kinshasa Lubumbashi 7h45 11h15 vendredi Lubumbashi Kinshasa 12h40 14h10 dimanche des vols na journée Kinshasa Lubumbashi 13h50 17h10 Lubumbashi Kinshasa 17h55 19h15 et bongo chaque samedi et ngaye 4 vols mokoka na journée Kinshasa Lubumbashi 7h45 11h15 Lubumbashi Kinshasa 12h40 14h10 Kinshasa Lubumbashi 15h30 19h juste Lubumbashi Kinshasa 20h15 21h45 et si l'idée bavol na CAA Zamba et Kezongi Congo de Maboko Kinshasa Goma 6 fréquences par semaine Kinshasa Mbujimai 5 fréquences par semaine Kinshasa Kananga Kinshasa Mbandaka Kinshasa Gemena pe Kinshasa Kindu Bangonyoso des fréquences par semaine dit CAA a kubisi confort na nenga kosakanate sécurité et régularité na nenga nyama 32 ans lelo na service ya bakliyo na ye mokili ndima edi CAA mfumu